Coucou, boya ebele, na sous le baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele, to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir et ko bengela ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki, voilà. En tout cas, vraiment, mbote ebele bisika biso bizwi bino, nzamba lola e bako pambola azana bino, vraiment, bino mo boye bika na bo meseni, to ndenge to pesa ka respect ebele na ba chef coutumier na biso, lo sako epa ya ba chef coutumier, toi saki dila na bango, vraiment, merci ebele ba chef coutumier na biso, to pesi pe mbote na biso na ba ndeko na biso a catholique, bo boto bondeko, bisika biso ezwi bango, to tiki pete ba oya biso balinga biso mingi ba musulman ba salam alaikum bisika biso bi zwi bango ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom ebele bisika ikozwa bino ba bonsoir ba rebonsoir ba bonjour da bandeko na biso témoin de Jéhovah bandeko na biso ya tozape ya nini ya armée d'Israël pe ba salaka na biso elongo vraiment bango nyonso bazalaka na biso na bino nyonso ka toute tendance confondue. En tout cas, je vous love na linga bino mingi. Bande konangai bino moko boyebi eza tozala mupepa sika oyo tobengaka live together. Live together nde tozala ngwana bande konanga ezali tozolongola solitude, tozolongola pe tozo kwesa babenga ngoni célibat na ba famille, en tout cas yango tozo benga ba diaspora tozo ngo pona ba diaspora yo toza diaspora ya Europe, oza diaspora ya Amérique, diaspora ya Canada, diaspora ya donc diaspora bobenga vraiment na 0044 74 59 62 52 17 okozwanga moko la danoise toko solo la likambo yo pi ekoleka na ndenge moko ya bien. Bande konangai vraiment bozala se ya sous les baobab bobo sanate moi kopo ti kopo café vin blanc vin rouge ezala toujours bien et ça la ka esengo moko boye ezaka tokos to melana biso vraiment bande konangai lelo borotuna la danoise amemeli biso ndini tozana esengo lelo tozoli koyamba ndeko na biso ya mwasi. À partir ya ndeko na biso ya mwasi bino moko boko découvrir likamboni ndeko na biso ya mwasi amemeli biso. Alors sans tarder tozali koyamba ndeko na biso ya mwasi. Mbote mami.
Mbote mama. Boni kaka mami na ngai. Bien man. Ok. Bongo sikoyo mami na ngai eloko nini oyo pardon mami na ngai avant que tokota na question okoki kopesa na batu nyonso mbote oyo bazali bakolanda lelo surtout batu ya live together. Mbote na bandeko nyonso bakolanda nga lelo na sepeli na témoigner lelo. Ok. Merci. Bon, témoignage nini olingi ko témoigner na mokolo ya lelo. Bandeko na biso bayeba o ememi yo awa na se ya sous les baoba. Témoignage na nga eza ke bato ebele bakanisaka ke mami azosakana ou bien asalaka baje ou bien ezala nango kaka sentiment mais ezalaka sentiment te eza makambo ya sérieux. Ngai mpe na bando okanisa ngo kandi eti baje mais nakendaki napesi mpe ngai mpe nazwi oyo ya ngai. Ebongo sikoyo mami nalingi natuna yo oyebaki biso ndenge nini? Oyebaki sous les baoba ndenge nini? Kaka na bi kota na nga kaka ya YouTube. Jour moko nakotaka boye na video moko namona publicité yango na hésita na ba nabenga na bino nazaka numéro jour elandi nabenga tosolola mpe oyambanga mpe bien ndenge tosolola nyonso. Ok, bongo sikoyo tango mukola liboso tango oyaki okoki koyebisa baninga makambo nini nayebisaki yo ezalaki ndenge nini makambo nini mpona baninga bayeba eloko nini la danoise asolaki no mokola liboso tango yo oyaki? Oui, mokola liboso tango nayaki nabengaki nasapresentaki oexplikaki nga ndenge eleka kuna nga mpe naexplikaki otunaki baposa na nga mpe napesaki baposa na nga oyo eza nango besoin mbala azala ndenge nini abana na mboka nini ya age nini napesaki baposa na nga nyonso. Bongo sikoyo tango yo opesaki baposa na yo nyonso elekaki à peu près combien de temps tango la danoise abengaki yo mpo nayebi soki namoni mobali ya bien mpo na yo? Ngai mpenza ewumelaki te na maximum 1 mois parce que nakomplikaki mpenza te baposa ezalaki nango mpele omo simple nakomplikaki te nde azala boye non nakomplikaki mpenza makasi te na maximum 1 mois. Ok, bongo lere sikoyo mbala liboso mobali oyo nga nalakisaki yo ezali mobali ka oyo ya liboso nga nalakisaki yo nde yo osepelaki na ye ou bien nalakisaki yo bamibali ebele? Non, oyo ya liboso ye wana ka. Ok, bongo sikoyo banda yo lelo tango sikoyo eloko ni etindi yo témoigner est-ce que oza sûr vraiment ke mobali wana aza vraiment mobali oyo ya yo? Oui, naza mpenza très très sûr parce que toumeli déjà c'est ça déjà tokende ya 6 mois à part ça mpe famille nyonso deya mpe eyebi molimo mpo deya nzambe mpe deya econfirme mpe molimo ya nzambe ekosala te econfirme mpe à part ça. Ok, donc nasepeli ti molimo ya nzambe mpe esi elobi ke wana mpenza mobali ya vi na yo? Oui man. Ok, nasepeli me ngai nasepelaka na nkombo opengaka ngai wana nasepelaka nango mingi oyebi yango susu Madri. wana nde yango ngai nasepelaka antuka mwana na ngai nasepeli makasi na bolingo na yo ndenge osepeli koya kotémoigner koya vraiment koyebisa baninga ke makambo oyo eza kosala bon sikoyo bato oyo bazobanga yo kopesa bango conseil nini oyo bazobanga opesa bango conseil nini? Na opesa bango ka conseil ke bahésite te babenga bazala mpe na duti te bazala na eloko ya liboso bazala nango na kondima non ndenge na oke boye ti ntango ozobenga oyebaki non ndenge nazobenga boye ezala ya kochange te oyo ape 3 mois mami change ngai ape non ta nazokende ezala kaka nzambe aponyeloka mbala moko. Amen. Conseil malamu na sepeli donc bomoni ndenge ndeko mwasi alobi abike tango oye koluka mobali ozala penza na espoir ke mobali oyo bakopesa yo azala mpona yo libela ezala te oye ozomeka nanu nameka kaka soki mpe kosimba baduti wana nde vraiment mami olobi na bango bongo te Oui, bongo te kondima na liboso. Ok. Na yo mo pe ozala sérieux soki olobi ki non te nakende kuna
kuna na opesa na mbongo na yo sani après 2 mois na ovoa kisa na odobaka ki non moi ça on a ma bé ou mbela on a ma bé pour ba changer na ressources mais yo mo na opé comportement na ok mais nani na tout pe question mo eza moi privé mais nani kara batu ba yeba po ba mona ke makambo to sala ngo ka pona ba congolais ya Congo Kinshasa te yo siko oza nationalité ni mami non le batte pardon obangia problème ezate ezala ndenge wana ezala problème ite question nga na ko tuna soko moni ke réponse nango ezate ezala bongo ko pesa réponse te bande ko ngai wana ezali penza bozolanda mwana na biso ya kati ya ndaku o penza a sepeli vraiment yango wana faut ba to encourager ye vraiment bon encourager na mona bocha ba love belé bocha ba like belé bo sepela parce que courage oyo maloba o ndeko mwasi alobi eko sunga bato ebele o bazaki na ba doute eko kweya et puis ba célibat ebele eko kweya parce que ebele ya bato bazana courage te ya ko témoigner mais tant ndeko na biso mwasi a témoigner cela veut dire que ils ont vraiment quoi apporter à cœur. Si quand on comme la biso ko silisa ndeko na ngai avant tant wana nanu ozalaki na ndeko mobilité o bande ko mona vie na yo ezalaki ndengeni eloko ni échanger avant okutana na ye na ndenge okutani ne siko eloko ni échanger makambo ebele changer penda parce que na ngai ka isolé so on a ndeti ka fin obima mabe ozonga mabe moko koti YouTube obaye mais on commence ko moi occupé moko ba bengi yo moko ba kondo da mutu na tongo koti moi message moko lati pe ba ibiso ki non bini kitoko non swana et ça la rend bien. Ok, en tout cas vraiment eza vraiment non na sepeli makasi nzambe vraiment a pambola yo siko liloba suka nini ozala ngoko iko loba na bato pona to komi na biso na suka loba suka ezaka ke bayaka ke bele batikaka doute babenga itango yaka nani na kiserie na kondima ekopesa po biso depuis tobana na tobenga te mani tala kuta salinga boye dauta zo biso mo toyeba mabe sa na ko bate depuis tobanda 6 mois nyos to swana te to kama bakanda te kala na ngome toyeba ne ko ke to koma ko to si kompanaka na tobenga te ke o mamie na kuta salinga boye na mte na edite so na kosti na tobenga te to benga mami bon sa te c'est tout. Ok, en tout cas na sepeli makasi bandeko na ngai bino moko boyoki ndenge ndeko na biso asili penza ko pesa penza lemu adon na likambusu to alobi na suka esalinga esengo lisusu alobi bo alobi ezate soki lelo mami apesi yo mobali alokomi konyokola la danoise boswana boy boloba boy ko benga ko sala boy te soki la danoise apesi yo libala apesi yo mobali e komi sko likambu na bino mibale ko boma ko bongisa ko tonga bino nde mutu boko tonga yango ngai na kozali su wana te na kozala na boite okobenga mwa conseil ya mukeme ezala te ekomi kaka parce que naza mutu ngai pe naza na ndaku naza pe na bana naza pe na musala baninga musu pe baza na nzela pe bazozela donc soki sorry lelo yo ozwi libala ezato komika ko benga wana ekomi comme loko égoïste parce que ozo pesa sous la danoise tante o loti que la danoise tant o ezaki aluke la pe baninga bango pe ba sepela lokola yo mais yo boswana muke mobali akanga téléphone o yo ki était o bengi la danoise o sali boy vraiment bande ko na ngai to zala ba adulte vraiment na sepeli makasi mami nanga nzambe vraiment a pambola yo lisusu na ndenge ondimi vraiment ko sala témoignage oyo alors bande ko nanga boya ebele na live together yaka kozwa mobali na yo yaka kozwa mwasi na yo longola solitude awa na poto solitude eza mabe solitude ezoboma solitude ezopesa ba maladie ndenge na ndenge solitude ezokotisa jalousie solitude ezokotisa donc makambo moka ya malamu te yango bandeko na ngai yaka awa koyoka solite muta ko publier azate bomoni ndeko na biso mwasi alobi ke bazokokisa 6 mois
na 6 mois wana botikala komona photo na bango te botikala komona bango te mais lokola nzamba touché ye ke a témoigner liboso mokili mobimba ke makambo o eza ya solo yango bomoni mwana na ngai azwi courage ya ko témoigner yango yo muto dutaka ko douter lisu te yaka a okozwa mobali ya malamu vraiment botikala malamu tokutani na prochaine vidéo vraiment nzambe ya lola a pambola bino wana ezalaki mwana suka ya ba famille banza voilà kaka ba yenge na bandiko na bisa buni ya Congo ki ambote kieno na bandiko na bisa 10 secteurs vraiment bozala bien la danoise ba gros bisous.